Bon moi tena yaki na pesa ki conseil. Bon moi ki tena ko pesa conseil. Mais lenga na moni komo yinda. Ba mo ko fingela ngai Didiston. Ba mo ko toucher maman ali ya sale lokote. Parce que toucher na tata na bango. Bon moni mona minduki telemi siko. Pona za makasi na minduki. Ngala bi bo terrain oyo na kima ki terrain ba yela ngala terrain pona teki na se. Na mingizile. Na teki na se. Bon moi na do délicace mingizile. Tandis ko délicace. Si on a retiré comme Mingizile, on a retiré moté. Pardon mon oncle. Comme Mingizile Zali, mais to bombi on peut battre na se. Nega battre na se bena kundi ango. Comme on a yena zo bengi sigoyo, mama si. Voilà. C'est Chantal Bola, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide. C'est maman paradis. La fanda qui bino mo boyako bundu boko tumbolanga. J'étais resté assis. Pourquoi vous m'avez enlevé? Moi j'étais assis et condamné. Pourquoi la momie? Vous voyez la momie? Naze Kieko Congo. Je suis Kieko. Stati. Naze Kieko Papa Mbate. Maman cessé. Le nez Zaboué. Makambo banda ko lega na mo fleri bisoto yebate. So du vieux mutazara na raison, ou bien vieux mutazara na faute, ou bien maman li mutazara na raison, ou bien maman li mutazara na faute. Ya papi de das. So comprendre maman cessé. Blanchette Ngasia. Il y a papi de danse en direct de Sous-Irlande. Mais c'est mi gola mo la ba salange saki keye zongi. 4 sacs au pesa ki ya ba kombo awa na régner na ngo déjà mingi mama c'est na gozo nouveauté. Talaka yo na fani kembu kota ba saki bidon bo simba ngana mami na ngai. Bidon kota ba saki nde uta kande Sous-Irlande, c'est où dit Sous-Irlande te mona mami kotoyo. Et ça la pas cité mutu na mutu na ye ya papi de danse. Tane nzamba zo pesa ye ya partager na baninga Blanchette ngasa mama cessé. Motema ya papi de danse. Ça fait trop longtemps aller arabe lourd. Dans le lobby boy. Soki maman ali ya mtazanga na fodi ya to tapoter la vie monétisez-moi. Maman cessé azawa, maman cessé, monétisez-moi. S'il vous plaît. Chef d'état-major Kingasa na Suga leader, toujours 1 minute, quelques secondes. Salut au chef. Passeport rouge. Même si guerre. Dans le lobby boy. Makambe banda ko lega na mon fleri, bisoto yebite to manda ko kaka. Mama wana se kakate. Moi si mobimba. Akangaka gelongi. Asakaka ne longi ba tristesse. Jamais ça ne longi la joie. Yaya. Moi j'adore la joie, tapotez-moi live. On a posé tout solo la tête. Tu veux clôturer cassette. Mindugi va quitter si Mindugi n'a sé. Paradis pas tiens Mindugi n'a sé. Maga la tiens Mindugi n'a sé, ça va bien chargé. Maga Mindugi quitter n'a sé. Mais armée à chef état-major, tout ça va bien chargé. Donc ce regarde tu dis ta 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 ta. Tu bimisi ya mukie. Ta pistolet. Ce tu regarde ma casse dum dum. Allez, tu élimines Satan 27. Donc Nezawa, Mindugi quitter n'a sé, mais ça ça bien chargé. Nous on ne cherche pas les guerres. Ce que la guerre est commencée, nous allons toujours en position. Vous comprenez? Ma cambelega na mofle ya to tapoter live. Vous comprenez que page oyo za la problème. Page za la virus ya makasi. Page za na corona Ebola. Page koti Ebola. Po batape ya ki pele ba na minda. Mbume pe yawa. Bataki pele ne libino le naturel. Les libres naturels sans périque, qui tambala comme une maman qui me vite et qui va Congo. Dans le lobby boy. Et là, on sort la caque qui est la maquillage, ça va rouge à lèvres. Bye bye, ligue. Mais à part ça, tout naturel. Dans le lobby boy. Na mafuta mbilo batenga na mabuna na ba oyo ba ina oyo. Na bien on a comme lingala ba ina. Ba vernis ba ina oyo. Biloko ba satalo sio. Dans le lobby boy. Makambelega na mofle yibiso na bino to yebia. To yebite. To mona kaka. Libale kufa na ngo chanter sa joie na ye place mama si akoma na ena papa si vraiment sala mabana na bango ceux qui mbonge yeme biso en tant que public en tant que peuple congolais banda mama nani ali akenda toyoka vection ali ate même juge ayoka kama toyi mibale juge atakangi mutu atye na garde à vue akozela mutu mususu ya pa yoka so bozo so yoka na tete na confrontation babena ngo bongo ya yana musu ngai yebi je suis pas grandir au français confrontation ce qui confrontation ya vous comprenez kaka bino bo silisa wana suka
soki ya bakangi mutu bekende ko porter plainte ya solo ba mabe ezoko ya déclaration munene une minute ya tapotage yango ya munene ya balingaka la joie te bon balingaka tristesse ya sécuriser moi les live s'il vous plaît bon sécuriser biso live déclaration ya munene tala ya aw ya boye tema ya gaillard wana pour ebanda non ya mikie mais o ba tindi mbala moko yango bolala kate. Vous dormez pas chez vous, même mon côté na tongo, à qui mi bino pour déclarer live na ye. Mais bon là la raté. Donc ce qui notification c'est pas na bino. Et anga na côté donc elam sera bino pongi. Na ba bipoto ça quand vous déclarer live mutu na bipoto. Talanga moi je lavais mes yeux. Ma gueule misolanga comme le rôle la torminotaire, moro rouge, moro blanc, système à pollen. Vous comprenez? Vous l'avez pas hein? Donc au kitchen na mbé tout est même pas parti faire pipi dans les pots. Allez, on va dire déclarer live. Bande ko tapotage tala ya munene. To ebi makabande ko lega na mo flerité. Juge ayoka kama to yimi balé. Na mona non juge ayoka lito yimoko te. Ba lo ba mutone ba kufi azali susute. Mort subite. Wana juge azana mutoko sambisa te ba koluka ba témoin. Est-ce boyoka ki makelele moko boy. Mama wana banda bimana libala lobate. Abomba ka ronere ya papa si. Parce na basi mususu badoka bapeta ba plot au mona bango aw abazoya ko pupula mibali aw iye basa na voir ko keba ko sala ngo tant que koto na ndako ne ba ko tisela chanteuse na kacha ndako ne mais a maîtriser na ba pasi na ye webi douleur ya kuboya na mobali webi douleur ya mobali zolo mbanda e ba ngata mobali zolo mbanda oyo yeba kite siko mbanda moko oyo yeba mona a respecter sikoyo biso koto to sa aw tozala ba mibali na biso baza ba rigide mais au moins na ka kia tromper ezoko soyo bongo na kati ya libala na mobali na sa star aza musicien aza na homme de femme bato balinga ke basi balinga ka ye belé belé allez bakende ko zolo sumbanda moko ayaki musala na kati ya ndako webi comment ça fait mal bino musu bozo sala ba sambla botikala ba célibataire mibali ba botola bino bambanda ba botola bino ba mibali pasi na bino boke ndeko lati salia bino ba mususu douleur ya lia soki bozalaka na place ya lia bolunga boko ka shock wana mais ba ero musu ba sala ba AVC ba tikala lisu moko lokolo moko satonge kotala mobali azala mbongo bongo azape musicien pe ya lipa na kwanga te azape musicien moko ya likolo ya haute nouveau kwa dans Koramani Kofi Olomide ya musicien ya pamba kutu te ya somo bino soki ezalaki bino bosali ba crise cardiaque soki ezalaki bino tozomona ko mabala bamabala banguba mobala ki atrompe okaka mwasi kutu lipa ye moko asombaka suki ye moko asalaka me batrompe ye kaka crise esalami crise ovanda kuna libala moko ya pasi mobala trompe moko ozwi kiso bokeli mbanda wana po yoka mbanda boliaka eloko moko te bozwa ata na 100 euro bosi bokabolaka te mozwi kaka kiso bokeli mbanda mobala kuta aza na ye pauvre bamusu batikala zolo ekatana tatika babota ye na zolo mibale madushu ya zolo mais zolo ekatana epreuve koko na nga kufa mère molimo mobali nazala belge métisi belge o bakida kosala na Congo kuna koko na biso aganya tala lupango wa munene mobali nazala na 4 mapango de na Gombe de na Kasavubu ya koko atikala zolo ekatana tala koko na biso ngana botami na kuti ezolo ekatana na yebite biso nzaka na 6 mois soki 2 ans le bakataka ezolo na yebite mère molimo akufa son âme se repose en paix koko na nga Véronique na kuta e katikata zolo ekatana lenga na mukili donc ekatana ko liduso zolo zaka nga moko o ekatana ye moko sikwa zalaka soki olamuki na lupangu na yo komboli te azwa moko sikwa biyo omoni lupango oyo mobali na nga wane asombela nga lupango moni azwa biso de na référence aiba moni zolo na nga we katana mbanda mutalia nga zolo mama ni na moni mama na nga mama ni makoka mama ni bonjour ma maman chérie na moni mama chérie vous en avez de misapi ya to tapoter live
Quand tapoter live, j'ai chanté pour la maman paradis. Alobi boye. Koko nanga solo katana etikala ndambu balia koko nanga ngana bote muna koko moko solo katana. Wana siko apesa référence abiyo. Omoni ndako yo. Osomona jolo nanga te. Koya za mongo. Abimoni jolo etikala na munoko mbanda. Mbanda longola solo. Atikala lidusu moko. Ba mususu batikala mama ni makoka mama chérie na lobby ba mususu lelo ba matoye kata na tikala litoyi moko mama na ya bota jamais satonge makomi satonge ya vie pona mbanda obi ba deja ki mbande salaka obi sensation ni salaka bokabola mobali na mutu ba mibali na bino ya pamba bakabela ka bino kutu eloko te bazata na ba tendresse te ba mibali na bino boko bota boti sio kota boti sikuna boti kuna la nemo mobala boti se aboti seki bana 4 libanda apesa kabino pe mbongo ta sombela yo ni super we bo mana kamo msusu zole katana msusu munoko ba pasola msusu tala ba bandai a pens awa ti épingle awa bengo expliquer batuni to tapoter l'invité boko yoka ngai boyoka ngate ndenge nini binemi ozo finga posali tapotage. Sécurisez-moi live. S'il vous plaît. Toujours. Toujours respect. S'il te plaît, s'il vous plaît. On joue pas avec les mbanda yaya. Binoko bambanda mo ya bakonga na makabi mibali babali binote. Mibali mnu bazala bango le lokote. Et loko tsate me boso ke ndoko bunda bitumba bo bundi pe moko lo balie pe muninga linu. Muninga pe basuye batige cicatrice. Mobala ngo kutaza de lokote bo mobali rola ye. Mama wana bima alobe lokote. Bokoti si chanteuse na bino na ndako. Mama si akoma mwasi papa si. Tolinga te za vina bango to ko accepter ngo. Bango biso to sala mutema na bango. Ata biso to boyi. Le bango ba sala bolingo na bango biso to za. Mwasi wana si kwa vanda na ndako sala de lokote. Me boya ka ko kize. Bato bavandi na bango ni bino mokangi ba valise. Bino moko bobengi ba ko so ba valise. Yepa ndimi ba ko valise. Atindi pe mutu ko so ba valise. Siko ideni ne ko so image. Pour la promotion ou bien matumboli kaka ou bien humiliation. Siko na bato batanga trop. Na bato bavanda na bande de l'école. Pour bino bavanda na bande de l'école ngana telema. Na bato bazana sagesse ou bien la sagesse mayele. Ou ko accepter maramba boite, faut me condamner vie. Nanga nini yaza mama bana na yobi loko ne tikala. Toko ke détail te tikala longtemps. Ate tikala ki na placard, ezaki lupangu na ete. Ezaki ndako na ete. C'était chez gel. François Ngebimi Mabe, c'était ces gel. Azape gel était. Bon dit na lobi bongo c'est gel. Bon comprendre encore bongo. Et beaucoup bimalelo normal. Mais ezaki ndako na ete. Biso kutu awo mobali na mobalo tiki mo biloko tika la kaka. On disait que c'est sa maison. Bana babande ko tanga na poto. So bolobi pendant so 15 ans libale kufaka. Oh libala msesa katise kufa kesika. Siko le makambo ba tribunal ici là bomona ngait. Bomona na mobali nete. Yale haut, balobaka bongo, yale haut et les bas, bongo, en bas en haut, bongo, à gauche à droite. Yale haut et les bas. Oh et les bas. Yango na lobi bien blablacer tenga c'est maman cc. Moté ma papi de das. Na lobi yango bien mishingi ta Kongolo. Chef d'état major d'Ingasa na suga leader. Mais ça n'est qu'une dakuna ye. Bazana ndako msusu na Paris, bana ndako msusu na Kisasa. À part non lupango na mobile na za mapango ebele. Mama si pa ko fana na ndako msusu. Mama si ka ele yo fana na mo flairé. Tika kibiloko na pa ebike non na tiki biloko na ndoka mobali nanga libale kufi le lope ko songa lobi pe ko songa 300 c'est pas beaucoup mais moment ni 300 c'est belé donc c'est que maman ali ababwana n'a pas passé il y a 300 passé alors c'est que c'est là parce qu'on a un choc entre les deux bino mo bolingo bino bolingo babi ba tusuri balinga ba ko sa même 5 bana séparation même 8 mais ça même 5 bana séparation même 8 mais so betaka. Vous savez aimer les gens. Tala bato bavana na mabala ba hypocrite. Bila bobi bolingo ndenge zala. Siko bolobi biloko na ya 3 ans passé. Balobi pendant 3 ans. C'est que vraiment boyenika ya 3 ans biso to éviter tout ça tâtonner 15 ans kuna papa ya kokosa lukuta. Parce que ça lagi 15 ans ba boyena ngo biloko vana 15 ans na placard. Ata bino moko 15 ans.
Augustin azaka na âge nini Muniru abotama na âge nini Saint-Pure abotama na âge nini James na komisa bana na 4 na famille Saint-Pure yo mon kaka soki Muniru ni Muniru yo mon kaka soki James soki yo mon kaka Saint-Pure écoute tata c'est comme mais ça sonne James abotama ide ali bale kufa kofina na mama Lia Bobo expliquer bisoni 15 ans de divorce bana na babotama ba bébé na baba donc tu t'en donnes mona Saint-Pure na tata bazo be mali bende libala se kufa mais vous êtes bizarre vous êtes pas ouf ouais oh en français baloba vous êtes des ouf quoi vous êtes des ouf peuple les Congolais quoi non seulement une langue bana côté de wesh ma gueule en fait vous êtes des ouf des darons là et na souka to bakisi vous êtes des malades. Est-ce que besoin de réfléchir mambo Didi ça de quel âge les balles de Koufa il y a 15 ans passé Didi ça de quel âge bon Mounir bon Saint-Pure d'abanda 15 ans on est venu dans le placard toujours qu'à pendant 3 ans c'est que basala qui n'a pas tentation nous basala qui n'est pas la kaka n'est pas la kaka bolinga bat bino na bobo na ba mibali na bino bo obisa kabiso ke makamni ne lekaki mama ali yana na lobate akena ye ndenge balobaka lizito bolingi lizito ngoza la ndenge nini lizito quand on dit du respect mais c'est ça on appelle du respect. C'est ça on appelle du respect. Nous on est bien éduqués dans notre famille. On est bien éduqués. Nous on vient pas de milliers les papas des enfants. Ndenge na coutume loba bakoko baloba. Moi ça soit ko tolu na mobilité. Mobile ko ko finga yo, ko finga na privé, mais na misu ya batute. Yango mama li asali. Yango bakoko balingaka moi ça sala. Ata mabeza, mama sali ni nakangika ka munoko. Akufa na mabe na ye. Ba mama bazaka bongo. Abombi mabe neti mama walingaka mwana na bomba mabe mwana ne na dibumu. Mabe ni mwasi wana sali. Obo akizaka ina okilo bozo akizaza laka ndumba. A trompa papa si. Etali bino. Bino ba trompa ba mibali na bino te. Pour ni kama bala ko tromper mwasi. Ye l'équipe est belé. Bozo na be preuve. Oya trompa papa si. Mobi papa si amuta suwe. Mama si abandoko ndama ku mama si alia abandoko tromper papa si. Bomu ko bimisa makambo ko tu fallait pas bima. Mama na trompa ki ye asala kiwe. Pour na nini bozo lokuta. Bozo ko kaka vexo ya papa si. Est-ce que ya moi swana alia si boyokango. Potika batu basa na kimia. Botika eza na kimia zo mériter respect na kimia. Pour ezala yazala mabe abombi mabe na yebo koloba ezali biso ka bien apesi biso matière te ezala sala bolamu abombi kaka bolamu na ye aboyi na ye koloba mais yango babenga ka respect so respect bolinga muta sani akoma ntaba ndolia matiti na ndolia matiti bondi mamuta na respect apesa bino indicité asenga divorce basa la divorce si bon mona papier divorce yana et si bon mona papier wana ska ba signer divorce no mona ngana bino to solo bakaka to mona ngo na bato ba solo ba divorce salama ka bo mona ngo bo sala bo kendaka mukolongo bo filmaka mukolongo ba kende ko nile divorce asala 4 jours na Congo aye ko tika papier divorce bo futela ke billet avion bo yeba ki aketi bo kenda ki ne bo comprendre que ça kende ko tika divorce. Mais Moutassé a divorcé, mais a libéré Bino. Comme ça, chanteuse, si Kota Nanda, vous vendez bien. Si vous vendez chanteuse à Kota Nanda, Ayara Moussala, Moussala Foutiye Libala, Abeti Moussinzo, Siko, Batikiye, moi c'est qui. Ce qu'on problème, il y a une année, il y a 4 peuples congolais. A quoi faut qu'on Libala, on est arrêté, Batikale Nyo sur Bambongo. Batikele mubali ya mbongo mubala star nyoso batika donc ça suffit pas tout tapotelenga live ya bolingo ne vérité te boko ka le vérité
Le nom est agressivité. Tout tapoter live, s'il vous plaît. On a une réunion, Van Mikolo, nous sommes aussi à la capacité dans la réunion. Mais nous avons tapoter la live, tout ça, la vérité. Nous avons continué à nous faire, nous avons gagné. La bande a malembe. Tant on a dit, nous disons, mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons pas confiance. Nous avons la vérité. Moi, c'est qu'il a salabino nini, à l'obité, l'oroté. Il y a un peu de temps à mon kilo, oh, nous m'avons vu vagabond, bana basi, ma fille à papa. Mais il dit ça la razoua, ça doit ça la zoua. Didier Lobarne, Misabia, ça la associé à papa naï. Oui, distance si on est infecté à papa naï, bakabwali, à mon que maman n'a pas moutumoko lobate, à la zoua, wana. Malobite que moi, quand maman n'a pas autorisé à mon papa, non. Eh, bakabola bango, bakabola qui fait bananas. Mais comment vous raisonnez? Maman bananas, babala est mariage à pile, maman bananas. Pour les meilleurs et pour les pires. Maman li yakuta mutunanda kwa nate pa makuta maman bananas wanate. Ou bien maman li yakuta kabana ya papa sina katanda kwa bengani bango. Akuta mututa kuta mwana takuta mama na mama kanga balane nana yebi tende to zabwe na bombanda nde zabwe surtout mobali soka zala mbongo nana yebi te bombo sala samblak ya soko ke libala obomi libala odingo ke na bana no posala mobali no santage papa na Rolanda yo nana yebi ngo te ke bino moko basi bobotana na papa si bokanga bana na bino papa pasi bana Rolanda bana na bino papa si à l'époque là il avait pas le temps akende studio asala batu misiki akende boya ana Rolanda susu bana bino de maman fo boya vers papa na bino ber papa na bango pour que papa na bango ça na mbongo bino bo mena tsala bo sala ki jar al siko yeba na Rolanda bana na bino na banda kote bino de maman fallait bo yaka papa papa bo ebike papa bana na biso o azala mbongo ndenga koma na mwasi mususu biso de bana bino de fa bo tinda ka bana na bino papa na bango okene papa na bino mwasi amaye la sala ga bongo bino bo si suwa bo cheli boso bokangi bana bakende te ote yende ali ande mzando linga bana mbanda te boni bino lokuta boy alinga bana mbanda te ndenge nini ba mama bana de fala batinda ka bana papa na bango basala na bango bazua basala na bango baja o papa ko luka kaka bana papa ko luka bana ndeni papa makambo eleki ebele koto abeta concert koto ya voyager koto boy yango ya moko mama ali yango profiter na mobala ngo combien d'années pour mobala banda ko voyager mobala tout le temps na répétition mobala tout le temps na studio. Au bout de besoin de se faire couler sous boyoko yaya. Vous allez chanter bois maman. Vous allez ma bala. Le lobby ne peut pas me soucier exemple comment bini ma bala ne peut koufa. Le lobby va venir comme sur boto ne peut ma bala. Va venir comme sur côté ma belle va ça va déposer va koufa. Nicolas Bolingo. Tout tapoter live s'il vous plaît. Partagez-moi les lives on tapote. Live est à béguer. Bon sécuriser la live attends un good live s'il vous plaît. Mais bon comment bien. Parce que comment ma bé et mbouya monsieur on a TikTok. Ngasiri mobile azana net na mobile na ngabwe papa paradis na ngabwe lelo soki nga na bombi libala be papa paradis aboyinga ngana no kanga Travis te no kanga Travis pourquoi Travis va kenda na ndaba tata na va profiter tata na yaso blake biloko yepo va vivre na vie à lix tant que ngana zana la vie à bien te tant que papa na zana mbongo no tinda Travis kenda pa tata bino zaba maman mo est censé ba maman mo boyebi na mabala te bokoma ko kanga ka bana ngana kama ka mwasa boyena mobala okanga aokanga bana okangi mwana okanga na yo mwana mobali pe ko so akia boti affection mususu yana mwana wana po yo kanga mwana na yo kanisi nini bobula ngande lokwa na ndete bobula lokwa na te na pese bana na ngate kasa bota bana na ye azo bota pe bana na ye yo mo mtu kangi okangeli bana no nzela eza yete eza motion na zana ndaku te kutu yo la motion na ndaku fo boza la play petit fo ba ya na palais po bazo profiter na mbonga père na bango bolingo sila na ngo bolingo silaka silaka bosani kabno mo boloba fuya bolingo kasi bino mo boloba mwana fuya bolingo sikola bo bonna mo bali fuya bolingo bo mafuyi potika ka fuya ke no profiter pe na rosé ama ya papa na ye ayepe kota profiter pe mama na bogele rosé ama bino ba mama bo bomba ka bana poani bino ba mama bo kanga ka bana poani ndabo saba mama mo ko bo saba mayele te ba mama o bo salaka bo profiter bo ka pe mo conseil na tongo mama o salaka o boyi na mobali no siba no kangi bo saka ba mayele te
okipaka mwana te banda bala mwasi ba yo mokanga mwana na yo loba ne tata boya bana yo mokangi bana na yo tika bana bazali boke papa na bango bolingo esili bosala ki fuye ya bolingo etika fuye profiter ali amtaboya bana na bana ndako wana siko to continue époque elia aboti bana na yafona na bana na libala na ye na pasi na bisengo na ye afungola ni live ni le loka lobate ni aleka de mission ni amwa sima fona ka live te ka ndenge ex na banda ko mama bimanga suka ko be na balcon asuka le na balcon type divorce salami type babwani na bona mobile mage papa divorce to zana ngote asuka ka na balcon a dépasser ma limite te siko moi ça bon to côté lete poani muto lobaka na ete même juge ayoka kade matoi biso toyoka ya papa si mais mama na toyoka ngote papa si pe fala vanda yazo kaka abimisaka mwasi na mabe bongo toyebi te biso nyonso na mokili to tala toza bana mikete biso nyonso na mokili toyebi ya mobali soka bwani na mwasi aza na raison mobali aka kokoma kotonga mwasi abimisa mwasi na kaka bato bayina mwasi na po yede aza na mwasi mosusu po bato bakomisa mwasi na ye wana malamu ayinisa mwasi ya liboso epai ya bato azalaka mabe nana yebi yango te au vivant le monde ni nana yebi yango te mibali babimisaka basi mabe soka lingi mwasi ne mso azwele raison amoko solo makambo ko bato bayina yo po basepela na mwasi na ele baomona aza na mwasi nana ame oui ya nyokolaka ye toyebi yango te balobi teke mama ali apasaka na bolamu na ndako akofi olomide azali pe na mabene na ba comportement na ne basi mususu ne pe biso basi mususu na ba comportement na koza pe impoli mobala linga na kempolitesse te fona changer na koza pe la musu mal bouche na koza la musu pe na ebola mate la musu comportement na tout ça là donc tu peux faire na ba mabala bongo donc il faut faire ka to vanda kaka bon là bala pour les meilleurs et pour les pires bon so muto zo konkane su ko fana na pire te na meilleur te tikina et a bénéficié de l'autre côté. Pas ça qui m'a intéressé. Yo ça m'a intéressé. Venez la souffrance. C'est là qui est intéressé. Na yo wana. Allah qui simina ça m'a intéressé. Linga ko bali na pour les meilleurs et pour les pires. Et meilleurs aussi bali sous-souté. Pire pas 6000 en sous-souté. Alors qu'on vend d'accord te passer là que ba signer contrat bala babala na pété avant d'après un jour a habité wa kokufa liboso nani wa kokufa mi balé nani pas profiter la mission à mokili. Tout est vanité. Quand ça te sera même à 100 000 euros, que l'équipe m'a belé na valeur, ou l'équipe m'a belé na valeur te. Il y a un de kundarabiso, il y a un de toni ataka. Ya, to sa kana bambongo to se plateau sala ba délit poto sala. Mais so to zongi na mala bomo to boy. To za kuna poso sala délit. To ndo senga kan nzambe batela biso to mona bakoko nzambe batela biso mabele biso to tika mabe. Poto za kaka batu ya mokili to kontra na biso ngabata mokili. Ya tout est vanité ya. Vous comprenez? Ma Bill Gates ba kufa batika babomengo. On doit retirer la libanga zate. Yo le soko moni bomengo ngana zo vivre na bomengo ngane danger ya yebe liwale ga yaka itala kate omutambongo ke yondo osana ngwe belena tika ona ke yondo yedaka batu liwa zwaka kasi liwa sisa batu valeur liwa aussi so valeur ya olali na kati ya cercle ngana telemi mutapasi na mutambongo atiki ba bijou ba million ndako koloba te mais natali nga mutapasi to kundi to lelio ya mabele mokonzi bampaka baloba batakala bakoko baloba babelende mokonzi bolobaka oui tant on vivre une seule mona no bolobaka na quand on vivre une ozo vivre une seule kanisa pe mokila lobile okufa okende wa so nde to yoka ka okenda lufelo kodinda na moto kosika ya sasa ya osala batu mabe oui abimine le côté c'est bien moi abimine le côté pas bon a souffert molimo na posa biloko mokili po muto pa sombi biloko ngwe mo papa si akokufa kotika biloko wana batu musuba odonda na ngopeli susu na landi bino batebele bwa ba mayele te soit disant botanga bovanda na bande de l'école vous êtes de bêtes en fait abimine le côté na libala abimine le côté na libala bon ma libala on tokenda poto bimana biloko obesi tokendela bolingo tokendela biloko te bolingo alaxe bino kendela bolingo tant ça va pas za biloko na eta tiki so ba baga tika ngota ngati ka ngota paza ki maria ngafa ndanga ba souffrance toujours nko divorce ça ta ok non kaka mais libérer na libérer chemin faire ça la chemin et moi na siliki moi na mona justice moi na mo sa ndenga ko
partout kenda na mwana nae kasi affection mobali na zokabula ese mwasi na banda boyebi banda babwali na mobali nango soit disant zandumba soki basi musibe mona mama li ana fiche pe mobali achepe yi pour ça pe pembe koyaya ana pe pembe moi ne pas mona na mona ba 100 mona ba 1000 ça peut leader ba yembaye wuti pe ex ne nani ex ne pe Koffi Olomide muta pa pambate oui akocha pe yi po bango bazaka bongo so de ba kutina batali kolo ba kuta na kana batali kolo po mutu musupa ko tela be viera mo pe libaya oh mama ba ni na lingi pe pa muta mbongo batambongo ba lebele na kisasa bazati honorable ba bela batambongo me bo moni ansala ngota aso fiche ni mobali au moni ka sima mwana ni ana bo benga ele lezoba kaya landa ka mwana na e partout mazo protéger mwana na e asaka na moko wana o apafuki nani boso ba yibie ka ndenge grande koma be mokile komi be so ba yibele mwana mwa poisson mwana zo sans sécurité mwana na e azo batela ya e mwana saka na protection na ye na papa le la pesa bango mkongo bango be ba pesi papa mkongo atikali na ye mo balenge na biso to sa ko ba mikolo to boti déjà bana boto pesi ba papa na biso ba koko me ba papa ba olenge na biso yaya moi ne pas maman na salaka bébé papa moi ne pas papa na sakaka mwana azo lenge na mwana na ye azo kene na mwana ne atika la sanuye asaka déjà mobile asa sona mobile na ete atika ndako ne atika bomengo na nyoso me fa sala sibe mwana ne okene banani mboza pasa bo mwana na bar wana pasa bo mwana mama li na bar apoto ya suko fungole ba caméra tala banda bwana na Koffi tala vina ye koma ka baba mais comment on fait to lingini tout solo la lelote bino kasabino moza ba mayele bino comment on lingini olindo mone na boîte mais même tout monde e kuna sika ba bengi si mwana na ye sika mwana na sa maman président bazo présenter pesi bazo présenter liputa critique congolais bazo présenter makamba ba kola ba butuku na te bazo présenter buzoba te ba ye contrat azo accompagner mwana ne parce que mwana na za mwana mukie to mwana ba star pe ba manager ba bande kona bango to mwana ka bino donc ils ont dérangé so alia azo accompagner mwana na ye c'est quoi c'est des déranger bino asaka na lisu na moko fa éduquer bien papa zate papa ke ça la vie na ye moi muke maman na bango bazo soir a mwana za muke pour mwana poko ke na délire a signé contrat be azum bongo be la ke na délire pour moi ça kaka yo bi ko somba ça ko 100 000 euros olongo de 4 000 osombi ça 4 000 olongo de 3 000 osombi be même bongo zo sila a ko gérer mwana na ye te boye sala boye to sali boye o sali bo sombi boye azo bombe c'est comme ça. Et ça, le moment où moi, na koli maturité, moi, l'école, elle peut maintenant gérer ses affaires. À côté, en Hollande, souka souka te. Ba défilé, on dit distance à Kendarbo. Moi, la maman, elle y a combien de fois? À part, on a visco, ce qu'on a visco. Na kisasa, moi, les gars, on a moins de kisasa. Na anniversaire, na ye. Et si quand dit distance, on a Kendarba délire, qu'on n'est pas ma joueur. Et si quand ma gang a gabi, et quand tu vois, si mon maman, elle y a kuna. Et ça, et si quand délire, moi, moi, je suis la délire, il y a aucun détail. Et si quand il y a série, bon, moi, maman, il y a des distances dans la boîte. Mais peuple congolais, vous êtes comment dans ma tête, Nebino? Moi, si on peut pas maman, il y a son comment on est là, Kebo, Kakabino, t'as la moisson, Bana Beba, la Viera, mon peu, Beba, t'as la yé, Atika Kilibala, t'as comme Kotambola, Tambola. Vous le bon mon nana. Aza mwasi azalaki mwasi ya mutapamba pamba te boko mona mwasi avira mbona ba restaurant ya pamba pamba e ko sopa na ye na ba fani na ye na ba public le bala na vira mba etala mama bana na po ya ye comme to kende grave e ko se sera e ko nuire vie poza mama bana na ye ma ba boya na metala vie comme nango le lorsque mama na beli li boma to mona na banzela e za so di pe pona vie parce que maman bana ne oya yembela oya dora oya bala lelo ba moni abeli liboma na nzela ndeto mona kabasa ba basi batu mususu ndeto mona kabasa batu mususu ya mais to bula ka air moko peti bozana paso ngo akende kanganda akende kaka boîte ale biso peuple congolais to yoko tonga tala we bada baboye tala vika ka boye tala oya baby sibana tala mwana Koffi na mususu tala di histoire ba sente ba tezemi moni akadema papa za bien la razana na kata ndako ya libala na papa na mwana koma na zemite tala sempiro kuna muniro akomi na geter bana babeko
bongo yo yebite kasi mwana kofi wana James te James wana kasi nani et James Roll soki James Roll so bana ko yema na kasi ba pesi ye 10 ans prison te on est là kasi petana tiki mutu bozaki na poso boyo kasi ko ba information bongo mais ba pesi bino silence absolu. Vous voulez quoi pour ça makambo na bino bon mi misela biso banzembu ndeto misela tozoka banzembu na bino ezala na succès na ona succès tozo yoka kaka parce que Viera Mbosa sala musique ebele déjà na mokili Viera Mondena sala sala sur posa succès te Viera Mbosa sur na besoin besi tazo sala nino azali sur na posa de biloko ndeko tozo kitisa Viera Mbo azali na posa na ngote bastara ba américain ku tozo mona bango neti oyo wana mususu bakangiye na makambu ya mabe wana vie wana kutu betape mususu poza pe mama na star betape mususu sala kutu te bozo se plater bo mone boy bastara ba américain suka na bango za ba boloko te bastara ba américain suka na bango nyos bango tozo mona basuka na bango ba boloko kaka arenya mabe sala na mokili suka boloko donc de bongo na Viera Mbo bongo sa bino bien te arata tribunal moko ya makasi oyo ti lelo ngaza na prison ti lelo bokosaka vie wana ya bino wa bongo mutu moko abisa vie tv kata misiki tika misiki posa deja asala tourne bokoexplike succès te bokoexplike baplainte te bokoexplike te ke ye Koffi Olomide bozo lelo kokoexplike ye te asala tout asota betape asala tout na mokifo asala atake star ya bakongolais bokoyebisa mpe vie pema na o osali na ope trop pema na o siko vivre kendaka ba vacances sangisa bana na yo bakoko na yo boko bana pe bongo to mona ba star ba meko batika ba musique atiki musique on vivre siko mais tant qu'il fait continuer musique on va tomber dans ba bêtise on continue peut comme il l'autre na plateau ba Saint-Denis vient comme ka kokita là bozo ko finga vient pas kokite bou vient pas kasa les missions moko la bimismo kamoro fallait pas bimisa les missions et aussi ma dignité na yete wesh wana za sonya mbeliti il fallait pas papa mba on la kaka en vie quoi total makambo il fallait pas papa mba on la kaka en vie nzamba zu milimo na bango avant via ko basa na liloba papa mba ebisa ka te entre papa mba be Kester ba ebisa ko liloba moko suka humiliation via basa na entre des boss wana bakenda des musiciens wana bala bako okufa na humiliation vie ba humiliation ya ngoyo ba vient na balobati ya Chantal te boso ça ba vidéo ya Kester bien papa mba entre les deux vieux wana Congolais même mutuka na buzoba biso ko so bata buzoba bise sika buzoba za to kotra na poto sika pe logique et to kotina logique bona bazo to na biso bata tente mi to sala rabete bondi maratende ngene yo kasi papa siela ya kala na yo po ya ta biso ba Chantal to ko papa siela to so na papa siela kala biso ba Chantal bino ba to do na internet kenilite mutezo kende bongote so ba lobi ba vérité bo ba na ba ben poli mais bilo ke polité so bozo sala bozo mona ngote ya ko finga mwasi mo ko pasaka momana na vie na bino bozo finga respect zate quoi poto lo balito ba vie mto tinda bino mais tant que mwasi na le kata finga vie ou bien leki na yemo ko propreté bien cousine na yemo ko propreté ou petit na yemo propreté à l'écran na média pour répondre vie à finga vie ba sala ngo jamais. Mais pourquoi nous bossons salon? Yo kasi millions za randeni ga yango plateau ba Saint-Denis maloba via zo bimisa déclaration tapoter moi les lèvres n'est pas qui binote mazo finga teneti analyse et zo choquer bino vérité soka congolais bo zena longola no ya bo tapotelenga live 1 minute bo kana biso ba commentaire na uto longola tableau munene nazo yebisa bino tout le temps que bo sécuriser nga live nanga page ba na posa ba do da page to solo la to finga te to solo la na sape na droit ko solo na vie parce que aza idole aza grand prêtre aza star na biso je suis Kofifi ndebino mo comme ça ba koto ba Kofifi bilanda landa et
tozalaki na bagolo na bawarion ale orchestre nyonso komi kolukelo konaye po kala biso toza bakartier la tête komi bakofisisi de bokotisi biso bakofisisi toyebi te kombo na soki ewuti mpona bilandalanda kolanda gauloise kolanda warion tokomi bakofisisi tokomi banene nga naza kofisisi naza kerisisi te naza mamasisi te nga naza quartier latin orchestre là comment on a sonné et le mot quartier latin comment on sindi si et comment bongo toko la ko bino mo loba mo en français je réponds imbécile par la silence bon on dit bon peut ça vient silence te bino mo loba silence c'est ça arme moko bundela rabato makasi bino mo loba ngot po bino fo boye ba bino botanga trop ngana tellement na bande de l'école na vanda te bino fo boye ba mo wana na ko ngona minoko na bino bokenda ba classe mo na ba professeur na ba maîtresse boloba ngo oh silence c'est une silence soki nini libère soki silence c'est une arme forte soki arme forte bon nani vient dans le silence te bota potelenga live na sali bino loko moko te bobo pe ko sécuriser nga live na bakado bozoka sa bakado na bino kenda ko sombela seko na kenda ko concert ya papa Hervé selon bino ezaka bo sécuriser nga live TikTok linga mo bakado mo bani po bo sécuriser nga live compte na ngamu ne si bo bani yango po bo mi tema be peuple congolais bozo banga na comme na ba 1 million de vie des abonnés so muninga compte kolika kwa bokati yango nzeta mbila nga ndevi ayemba nzeta mbila eko kola ba okata ba okao nous fait le pembo kade bino mona boloba ngona mo français ya bota potele bokanga bo ya ngamu to kokanga biso ba commentaire wa zate bata potele nga live s'il vous plaît je vous en supplie français ngo bimi bien ngalobi mo ngo bien je vous en supplie la supplier bino et je vous supplier supplier comme je vous flatte en fait flatte moi aussi je vous flatte. Vous tapotez moi les lèvres s'il vous plaît. Je vous en supplie. Bolobaka silence c'est une itit maman nangaye zambe oh yesu nena sani professionnel. Tala ninge sugi na nzela professionnel. Je suis le tata de Wesh. Tous les Wesh ils connaissent parler français. Moi j'en ai rien à foutre avec ça. Mais Wesh ils parlent français bien. Silence c'est une arme silence c'est une arme quand les gens ils parlent quand les gens qui t'insultent quand les gens qui font ça mais quand tu es silence même n'est pas ma pasteur silence c'est une arme bon pour y vient ça la silence wana te yende ko tufaza na silence wana c'est une arme. Tout le monde a gagné sur la musique. Silence. Pour y avoir vient sur le baquet, sur ma poser question avec ça, c'est la vie familiale. Mais viens, sur le yébi c'est des journalistes, c'est la vie familiale. Tu dis pas. Vie familiale. Je ne vais pas parler non cette question. Mais toi, tu as parlé déjà des vies familiales. Tu commences à donner des explications des vies familiales. Tu as rentré dedans la carte de vie familiale. Oh. Yo ba conseiller à vie à Kalabazar, ba conseiller à vie, bazar. Ba dudu lulu, ba sugu lulu. Ba ta vie ba ndo ba conseiller à vie, bazar. Que ba peki ça vient fallait pas que nous les dans plateau scène ni makambo bien. Ba bunu mo so ba comprendre té. Ba ki vient na humiliation. Ba comprendre té. Humiliation ngo yango. La humiliation mo bana ba bwana na moi ça lo ba te vie pa fa na eka nie. Viens du confondre la niette. On tapote
live s'il vous plaît, sécurisez-moi les lives. N'a pas besoin de sécuriser un live. Live n'a pas de visibilité, live n'a pas de bégué. Et la vérité c'est bon. Parce que la vérité c'est une arme. Parce que la vérité pas la ngate. Et tangi bino maboko. Parce que vous tapotez. Tout sur la vérité. Ngaka soko kwa lebisinga na ebisibino. Soko kwa lebisinga na ebisibino. Na kenda ka disconnecté. Discote, ce qui discotaire, ce qui disconnecte. Là, il y a un mot. Discotaire, ce qui discothèque. C'est comme ça qu'on va livre. Boigny a payé les caca. Rien à dire. Rien du tout. Non, ça, c'est bien parce que nous conseille. Bah, on peut bosser bon. Bozo Zwanda Moupet. Parce que moi, on a la Zoranda, moi, je Mabe, à Boaki. Yamalamu, à Bombi. Viens à ma conseillère. Va conseiller basate viens au côté même pas combat de Didiston. Oui il a maman revient au baki yango ngana lo baka mettre fois là voyez la bouche première vague na ya la belle la Didiston. Écoutez papa non la personne Didi conseil net ngana ya personne Didi conseil na public Didi azwa maloba wana tangu na page nae a fini tata na eliso. Il a dit secrétaire tata na ye. Yo kasoko kabola affection mutube. Mo bali guto kutene kana nzela ka kaza na famille na ngate to kabodi izo sala passe na motema. Bongo tata la mwana. Basa na ba douleur. Viens na sana besoin petit na sala wana. Petit na bela besoin pour na ye. Donc tu viens le bagage no mo ka bia bi que papa zanzamba c'est oui vie. Papa zanzamba c'est mais ce que papa se déconne, to kata kinzamba ngo. Quand la Bible appelle lobby, le boko ezo tunjo na babe fo kata ngo. La Bible appelle lobby, so moni mutando gavina fo kata donc là ce que papa zando gavina ngala ko boya papa na ngai na opesa ye distance. Mais na sana respect na ye. Et comment me beka na Bible ngwana? Kama la Bible wana comment mi papa zanzamba c'est, mais so papa za mabezo sala mwana mabezo ndoki, faut épargner papa. Ce que moi, je ne sais pas, papa, il faut épargner moi. Quand la Bible est comme moi, on a la Bible. L'église peut battre un mot. Et ça, c'est papa Zanzamba, c'est papa Zobo Mabatou. C'est peut-être que papa Zobo Mabatou. Quelque part, papa Nzambe n'a pas participé à l'issumungana tata nangai. Toi, tu as ma sumu bisomi bali. Et on m'a rassuré mouyiba quand tu m'as gazé ça na muninga yake yibi muninga yibite. Puis l'état quand kabino mi balé pas osa complice complicité wakenda na prison complicité papa Zanzamba c'est mais pesa qui met na famille na yo ceux qui moi na sepele que les amsuté lo mo papa salaki yo za papa ko pesa qui mais pas moi na zana moi na muke bon so moi na zana dalenia zo ba lo ko tazo salate ndengo bozalaka na mwana nao lelo bo séparer na mwana no kaka boy conscience zo lo banelo côté donc to kanga mwana na mabe be to kanga mabe na yebisa ka Didi tout le temps Didi écoute papa ngana ya ka lubango Didi écoute papa parce que papa azaka moko pour le lopo soko zate eza passe ka pour na ba Didiston encore basu na enda makasi parce que ba séparer na papa na elo papa na kufi baza pembente. Parce que nous, combien de masse on dit distant pour bandane. Pas vidéo ça, pas vidéo au fond. Secrétaire na yo, yemo ko loba za associé na yo. Siko ki associé ba kataka ki associé boy kaka boy kaka. Ni ba parents baza banzamba c'est. Bana ba kota makamba ba papa te, mais quel il est kambo. Moi les salé ka passé. Tu vas répéter sur di diston yone bukabwana po olinga chanteuse na bango. Et ça la moi na passe biso to yebite to yaka koloba. To yebite ni exactement bakabwana na famille na ye. To yebite ni baza po mama li ya loba na ye nante. Di diston pena na bimisa na makamuto ko ngana papa to kaboni po na boye po alingi mwasi aloba ngote. Siko biso to yeba kate to koloba nini. Vie yo solo baloba ko solo banino. Pour ex nana yete au vie bon mon pépette dignité je réponds pas les merci sur par le silence
te tolingi elobi te tolingi elobi te tolingi elobi te bino bosaka suka suka bakolingi kaka omonde baseptake mwasi na yo po biso tozala motema na yo te tovandaka na ndako na yo te tozala na kati ya motema mama aliya te ye moko tokolo dossier akenda sans suite toyebi te na badouleur ne na bapasi ne toyebi te soki avivaka ndeni soki akanisaka nini soki toyebi te napesa kaka silence jamais apesa biso matière jamais apesa biso espace moko toya abeta biso ta libe moko aye toya komanko barespect bele po vie ngai banda na banda kokota makambo ya mwana na ngai Didiston natika kofinga te bimisa video monga na finga na protégeaka o kaka mais bozo oblige olingisanga mwasi na makasi te natielaki ye na se awa tala mbonge ya luki lisusu alekuna bato oyo te ye asala eloko te wi toboyi te miziki na ye aza na droit kosala basalinge ya miziki na ye mais ye yebaki na conscience ne kote wana eza remix soki na ye koloba na ye kobinela yango ka kote wana asalaki yango exprès eza exprès bino kondima te asalaki yango exprès po ani c'est ça le problème ondimaka mpe likambo awa sara to nazolobaka vie ye moko alingaki matière ebima na public soki mama ali ya scène po vie moko alingaki moto epela mais soki moto epeli te totie mpe bapétrole topelisi yango soki bobomi moto to mpe tochasse le fait soki ozoderange mpo nani nge ezaka selon bino so bomoni ke te moto epela lisusu topelisi naye soki wana de minduki eza charge ezelaka ya bino soki totia na se po surtout nga so natia na se na bosanaka nakoyana loko natangisu koma mwasi niyo nasali bino promotion soki eyindi nazongi na kana ngai minduki echarge natake bino lisusu po boyebaka bongo ngai naza tata de Didiston soki totie na se nyonso eza na se tout va bien nakopesa mama masila kafe ameli mais soki eyindi nakozwa tasi ya kafe na pasoli yango pa natie na position na nga na chargele ye minduki tididididi soki minduki ebomami nga mpe na chargele ye minduki ye na servi ye kafe avec plaisir esomona na kati ya stade vita na imana bata vita batie bi batie bata imana bi ale epesi bata imana kanda ale mutu moko alonga komi na mutu vita po batie bango bi non awe zaka kaboy yo moko vi oyembela biso yango naza fanatique na yo ata ekipe ezopola nakokumisa se yo ndenge nalinga yo nakolinga toujours yo omona moya libela leta Mario Teresa naza fanatique na yo soki ekipe ezopola nakokumisa kaka yo ata topoli na nzaka mpo na fanatique na yo yo moko oyemba vie biso te lakisi so toa na terrain match ebandi biso tokoma opola naketiela bino minduki mpona tata bino vraimen bopola tozalaka na bato awa tozalaka na bamatch awa tomonaka mwasi le mosu aza mutu ya nani Madrid okuna le mosu aza mutu ya nani eya tokobomana soki match eza na terrain totie babi togangi wo soki match esili sport esili kimia mpe koci nakolambela ofufu kolia mais ntange tozopola fufu ezala te wana ntange match ezobeta ntuka fufu ekozala tokolia te nadini babu le keto chinanta or blanc ya Benjamin Fuma poto bopesa bato kimia bo réfléchir ata na eloko moko mwasi wana banda kenda loba na ye te bokojoue ata na silence wana te nomanga biso azalaki bino fe gene bino bokojoue ata na silence wana te po ye mama si ayebaki ke soki na ye kobinaka koto batia Didiston ekosala polémique mais aza na droit ya kosala remix basalaka barepetaka bakombo te toyebi endeti na baconcert le bazobeta concert nzembo ezalaki na album na concert basala na ndenge mosusu meme bamabanga ekozala te meme badelikase ekozala te toyebi toza na kati ya ndula miziki mais le mama si ye moko ayebaki po banzembo bosali remix banzembo ebele fala kende mpe na banzembo wana mais lere atelemaki ayebi ke boye parce que piège
page bilambe bimite mais leka li ya lobi ba ndeko to sala nanu bato leka li ya lobi vérité ba menga kimbiso to ko bilamba po ba format ki bango ba kimbe ko lamba siko ideni ne ko filmer bato au na public pourquoi mais ça m'a tumboli et ça bien te to so mona ko to solo na muntu apamba awa o enregistrer ye muntu aza courant ko yo enregistrer ye afundi ope na l'état aza na droit ko silika mais bien bozo filmer muntu ayebite ke bozo filmer ba lobby pété bino moko bo publier yango mama si atiango na compte na ye pour faut compte là ba tu likalika muso komi 3 4 5 personnes c'est que likamuza solo mai ninga na pamba te donc compte wana za mama si o publier yango pour anini mama si to yebi biso basi nde to zalaka là muso viende mutazo yeba te biso basi to zaka bongo so na kendeki na libala boko be mwasi moka zalaka kenda na ndo sa tuna provoquer mwasi so mwasi na betanga kara na ndo saka ba biloko mo ba photo na mobali ya kanda ba biloko biso basi to za bongo oh pour yo ko se biso mama si biso basi to zaka bongo o saka ba provocation moko bo provoquer ka muninga wala so muninga personne ya silence c'est travail kana muto yo so ko kate silence wana ndeni bande ko to tapoter live bande ko to kalika muketo comme na 1 million de gens pour la sécurité live na ngai s'il vous plaît mageto za tongo makasi toujours partager live te toujours solo la poser mino molinga bato ba solo te molinga ka ba ya agressive agressive za soute ba chena set bozo monopole ko finga nani Ali Andumba bobo liba finga mama cité poani pourquoi poani pour mama ça moi ça vie mais Ali a pas boté na vie pona nini bozo finga boliba pour finga kaka Alia mais ba finga mama cité so ba fingi mama c'est ote moni boye via koli moni bongo mama li enda kolite mama li enda za gamé za mwana mke mama li amkola sinditi mama li endeza mwana mke de yenda sana moteme ko supporter ma finga mama si yende a supporter ma finga taza fragile te bo finga lia ba ko finga pe mama si c'est comme ça game internet za bongo c'est comme ça non vrai ou faux on to kenda bongo so ka insulte continue insulte analyse to continue analyse muta fingi to ko finga ete bo fingi to fingi kasi ba kenda ka bongo toufi mais qu'est-ce que vous voulez et comme on va haine et comme on va kanda non oh mais bon finga lia so bo finga lia boli ba finga mama cité poani bo finga alia te bo ba finga pe mama cité c'est simple comme bonjour c'est facile à comprendre. C'est très simple à comprendre. Au fingi ali ya mama si ako fingama. Pour bango tout baza ba être humain. Yaza na misu, yaza na misu. Yaza na solo, yaza na solo. Yaza na respect, yaza na respirer. En plus yoko tout toza na mobile, faut za lere. Muninga sa sa mobile. Moi ça va te banda kenda sa mobile. Toi ba deni soka za na sushi ba za na pasi. Azala na libala bo finga ya kanga kaka kelongi mwasi mobimba sekakate ali ya sekakate oyo mwasa modeli nini azala kaka kelongi kanda azala kaka kelongi kanda azala kaka kelongi kanda boye bo kotise sous tristesse sous makasi na vie na ye bobani ko finga wa sekakate oyo mwasi mobimba sekakate e via linga kala mwasi na ete mama bimaka tsoka kaka la balcon mama donc congolais ebelo ko lingite na ba passe mona kuna na bisengo na impolitesse ni soit disant na mabena ya sala vient na biso na bolamu vient na ya sala nyoso bombi bolingi nini na bombi tout abone ekoloba apesi lisito patata bana na mais ça respect mobimba o ali ya sala o travailler na via kofi et ça respect aloba te nini tekenda ataka statut te sala ka live te ma mbakela be mission te na yebite congolais ko so muta vandi bongo ya como provoquer muta bongo sali nini. Après ça, qu'on répond imbécile par le silence. Après ça, silence. Après ça, lisito. Après ça, kimia. Moi, on sait bien français, moi, on a.
bino tout bino soko molingi nini siko mwana na yeba kanga ba réseau donc Didiston a régné pas les sous-soutés Didiston a zalaki na base Didiston a kitaki Didiston a maleko yoka na sous-soutés yango Didiston a chanteuse lokola Cindy yango Didiston a chanteuse lokola Mama Tchala mwana Didiston a rappeur to yeba kata soki Didi a rappeur Didi a rappeur obombelanga aza rappeur akota ka studio base ni boko lukila mwana wana base bana na bino na bandaku basala bazemi ba terme zemi comme ya banefu mwana mabumu bana na bino bo bando no bo fana na bandaku moko na bangote bana na bino balingaka misala te ero asali getter butu koti 4h10 matin lali na ndaku eya bolukila bana bino ba base te bakima ba classe bandaka la bakata ba classe bana na bino bolukila ba base te bola msabana bino na ponte ba kene classe azongela lycée azongela collège besi ni bozo lukele na sisi ni bozo lukele bozo na bana ba l'équipe ba Didiston na ba âge ba msu bozo bana ba 30 bo fana na mama ndako moko mwana 30 bo fana ndako moko sisi ni bozo lukele Didiston oh sila ki ete amati omoni besi nini bozo lukele akota ka studio bino bo lukaki besi bozo besi yango bozo na tosa na concert i podium basi ni omno bozo lukele ya kenda kalati lamba ba invité ya ka défilé accueilli contrat ni no bozo lukele ewe belé o déjà zo salat mbumali ya keloko kokina mungongo na ye bolingali ya nini akenda ko simba kisi akota ki marabu akoma féticheur ce qui féticheur bozo lukele nini ngangala ajine bozo lukele Alexandre Saint-Pierre Muniru bozo lukele nani sisani bozo lukele oya zana nga yenda mwele kokina ye wembo lukele nini akenda kosima kismotrique sur kismotrique sans cliti besoin na besoin Didiston côté sans cliti si ça ni besoin lukele Didiston akenda ka ba invité yo bino so solo na riana tala to loba ngo poto loba yo so leka na tapis rouge na lobby bino ka tapis mwindo ata tapis ya mwindo boleka kate même tapis ya rose ya pamba oyo ya orange même tapis mwindo tapis ya mwindo tapis noir et si vous les gars la tapis noir bino tapotez-moi les lèvres s'il vous plaît lèvres ça déclaré na kangina no ko to tapoter lèvres pendant mon compte la bordure to tapoter lèvres s'il vous plaît to solo lè muta silicaté quand des à la tête muta silicaté faut pas fâcher faut pas fâcher il y a Kibokolo News la meilleure page soki na koti na kolala na bandoto Kibokolo tina bandoto na soko mona yo Kibokolo News na monyo na kati ya ndoto moko baluki mwana mobali na kati ya ndoto moko baluki mwana mwasi Kibokolo tala suki métis oza ngande métis ne bakate na Kibo mwasi Kibokolo News métis tala suki belé na Kimobali Kibokolo News tala boss ya munene il y a Kibokolo News la meilleure page je dis meilleure page rendre vérité moi là rendre vérité surtout il y a quand ma vérité on bête vérité aussi elle chante au bola baza ya olala yaki bo ya ba news soso pembe azanga na mboka te mboka nyoso azali Kibokolo News soso pembe ya to tapoter live non c'est des tapotage na binoti alobi ata na Zara bana na bino tomona bango ata na Zara osala défilé na Zara ya bilamba 49 € kaka na Zara esi tomona bana na bino na Zara tota côté live s'il vous plaît sécurisez-moi les lives pardon bote na ngata ba rose na sengi ba cadeau na bino ba mbongo na bino te comme les côté mama bina besoin ba rose pour live na sécuriser pour na pas na door senga cadeau pour na live cadeau ça la sexy et ça la rappelle live qui to sécuriser pe live bana na bino ata na Bershika ya pamba Bershika baleka ata na tapis rose bana na bino ata na tapis noir si baleka na ba mama na bana na ba papa boleka ata na tapis noir ata publicité ya H&M boleka ata kaka Primark oyo ye eza na succès Primark magasin na biso Primark bana na bino baleki ata na ba boxer bazo défiler na Primark bazo tuna question Jimmy Belau tête à Pharaon
kingo ya bijou kongo ya diamant boss Jimmy Belabu na tuni bana na bino balekata na tapis noir na Bershika mkoloni bakoleka bana na bino bakona bana 5 na ndako bozwi bakoko ba mama ba 36 ans ba pesi bino da bakoko ebele bana na bino tapis rouge bamona bango te tapis noir po baba na niveau tapis rouge te tapis noir bakoleka te ata na Bershika bakoleka te yaya mama essentiel nazo tout na bino bana na bino na tapis noir bakoleka te tapis vert bamona bango pe na misu te bango tapis orange il trouve pas bango succès ni besoin de Didiston bana na bino mususu ti babotami ti na ba age nde bazawana bamona ka Rihanna na télé na ba mama na bango bazona l'occasion te ya komona bwebwe bazwa occasion komona bwebwe bana na bino ese bazwa occasion komona kaka bwebwe na télé na TikTok na télé bana na bino ese bazwa occasion komona ta bwebwe 2 minutes musika bwebwe bamona ye déjà bana na bino moko na tena bana na ba mama na bino na ba tata na ba koko na bino bazwa ta occasion komona Jonah Lidé ba koko na bino bamona Jonah Lidé confiance à l'émission na Jonah Lidé mais bino bana na bino mais bozo kota na famille moko boy o bino ba koko na bino mona ta mutu moko makasi te na lobi bana na bino nde bozala boboti bango ba koli bamona bwebwe na misu boy bamona te bwebwe bamona te to tapoter live s'il vous plaît bakangi visibilité yaya boko melanga good live s'il vous plaît merci ma chérie good live cadeau ça pour sécuriser live good live partage-moi Snap partage-moi Instagram si c'est ni bolu que la Didiston bana no mazota contrat na Primark ba défilé ta na soutien boza na Rwanda kuma no ba kana ba des soutien ba 4 caleçon moi contrat na Primark contrat pas défilé kaka contrat ya pamba bazana ngo nazolo bana bato bazo finga Didiston na ba bato mususu te peuple congolais so mo no finga Didiston te zo critiquer moi na te na na pa mo te na lo bana bango kende na banda kuna bango tala bana bango yako mwana moko ya bana ba 22 ans na ndako mwana ku Didiston na za mkola mwana na mwana ni tala libumu munene akosala défilé sikanini mukongozanga sexy mwana ya mwana 22 ans na ndako akomona kwa mwana 30 tala libumu tala matama tala lokola koma kilo pate mana mbeto donc quand on va osinse bana bino wapi tozo solo la okomona koti na ndako mwana moko ya Congolais tala mwana sima munene lekina tata na mama na ndako siko ba osinse contrat ndeni na Primark mwana so pesa goûter kolia ba burger leki mwana kolia ba nitele lekele mwana komitala lokolo munene lokolo ko défilé te e ko tele mata awa teke de ko défilé ta 2 minutes e ko kokate mwana lokolo na age mwana ya 22 ans lokolo beti e boti siliki ba ko kota la banda kuna mino tala mwana mkia beta pota po ya produit mwana 21 ans tala produit pour ce comment déjà orange e ko lati e ko kota sa Dior ndeni la banda kuna bino o mwana 22 ans mimili ya mama na ebana misato mwana 22 ans basi la les 6 allocation familiale kafa futa bana la bino na bandako bongo bino bobi mo finga Didiston ayaya boni ki jalousie boyoko oh ndango za la jaloux mama si de bozo ba o jaloux mama sen biso na bino tozo mama si na yo côté la mama si na ngana popula mama si biso na bino est-ce que mama si otiki la biso héritage biso na bino to vivara na vie confort mama si vivara nango non na yo mtozo côté la mama si yebi vio mama si azana yo zanango mama si azana sur ba sapato mobile na sana mbongo na compte yo mobile na sana mbongo na compte siko jalousie ni no to yo que la mama si na yo mtozo côté la mama si ozana eloko te nanga mnazo popula mama si tozana eloko te siko jalousie nini bana na bino na bandako na ba 21 na ba boti de bana mibale ba pesi no ba koko aka
ta classe mosala malongo eza te diplôme eza te amemela mama na eze mimi bale na ndako asalaka mpe te ozo comprendre nde koko na ndako bamama bozo kofungola mbanga mpo bana didiston bana na bino deja fe bake défilé ata na bianchika fe bake défilé ata na zara fe bake défilé soki wapi bazwili ya bazemi na kati ya bandako bana na bino baozelaka le 6 api likolo ngo batata bayebi te bino te boza bamama bajaloux mpo bana bino babonga te bozokela didiston pasi didiston amona bwebwe ayo tosala défilé awa te bwebwe boloba ko te apesa tuka liboso te apesa kaka mbote akanga kaka photo apesa kaka mbote jaloux bokenda ndaka mama si bokemela titre soki bakokotisa bino mpo basentinele bokende te bajaloux bwebwe ndenge aza wana bapesalaki kaka mbote na bwebwe eloko te na bwebwe boye tomoni awa défilé wuti oleka bwebwe alati elamba dore na chanete ya monene didi atelemi na bakamaradi na ye bwebwe azoleka didi alobi ariana agangi wow abaluki atali didi didi stone baye bapesali mbote mbote moko bango bastar omoni bastar bapesa na mbote moko na bakamaradi badidi wana baprofite bayoki litama ya bwebwe ya Rihanna bwebwe apesi didi mbote na katikati badini didi apesi kamada didi ana soki pecha didi mbote apesi la mbote bu asola kala didi stone Ariana komiske sikama batelemi pamoni didiston atelemi super tango solana didiston ayebisi didiston po no kati suki falo kolisa suki dana besoin suki na yo pourquoi me content moi nezo ya basololi na